Ba témoignage eza pena 22 ans témoignage ya bien ezali mutazanga mabete mais o bien leki makasi alors mais na kana na batuté puis quoi ça non muta catholique biso to leka ba catholique puis quoi là qui pena muta catholique makasi et puis quoi là té ya batu même na rep so atemi liboso ba biso là o église to azali ko na oté ya po vi na même na ba quartier ba ko ba 14 ans azali ba coupe ka voilà azali mi ko sangisa ba o akufi wana azali ko paiement net yo azali ko démarrer voiture à musala zongi les lois qu'on démarrer sur voiture alors là tapé aussi ma bien là tu soulier bien accueilli et là là tango souci donc yo pe nous là ta robe non bien on là ta soulier bien spatola bien otikali en tout cas eza pesa licho eza pesa ma Congo yo mutu balio bambongo pona koluka kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto tope oteka bandaku pote bana na yo bakende kotanga na mikili ya poto kasi balia bambongo tala occasion oyo fondation au parler epesi yo pona kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto yango yo lokola na mboka ya Tunisie oza mobimba bakomisi mwana na ba université ya kuna nyonso kitoko Chypre Canada États-Unis oza mobimba ya Schengen ya Dubai awa nyonso ezali na fondation au parler bazo sunga batu makasi. Voilà, mbote na baye bonso bazuli baku ya kolanda biso na etando ike tuluku ya bato ba otala biso matondo mingi po ete tokotaka na etando ike na bino tobetaka ekuke te me boyambaka biso na bomesano nyonso biso tozali au parleur télévision bokolanda biso na Bluesat bokolanda biso na YouTube to opesa kaka parce que tolobi awa na au parleur l'actualité nous oblige à faire des analyses on est là pour ça et ça c'est la vôtre. Ezalinga Wabino Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. Tozala kawana pona kope Sabino basango oyo. Ezali vraiment ya source. Et lelo naye na sango moko e ali obe ya mawa. Lisanga boyokani Lisboy en sigle oyo. E wuti ko bungisa chef du groupe na biso na bango na biso po na zape membre kuna na kati na Lisboy Fondation ya président Ladi Esobe chef na biso Piko Maindombe oyo kombo na ye yali papi doué mekama atika kibiso en tout cas balobito lela na baye bonso ba olela e yango wana na etando ike na ngai bozali baike bo olanda biso na sepela ki mingi na yamba moko kati pe ya ba chef na lisanga boyokani na groupe ya président Ladi Esobe le roi du rire le phénomène oyo kake yaliwa e beti kuna nazali awa na plateau na ngai na chef Micho yazali chef ya discipline tokomeka un peu kosolola parce que balobi soki mowe ya kufi makambole kaka batu bayaka koloba bakoma kokomisa liwa solo e komi lokole loko moko ya base or que liwa to lela moto akozonga lisusu te e wana na pesi merci mingi na DG Mukendi Gershon oya pesi nga espace oyo na DG Rico Lufungula Kokoriko en tout cas merci beaucoup to sala kaka mon sala chef Micho mes sincères condoléances et toyebi ke liwa ezali et loko moko ya pasi oyo beti kake katina lisanga boyokani et Kabola kaka mawa mes sincères condoléances à la famille biologique de Papi Doué Mekama ainsi que à la famille artistique sangwana ya liwa ya Kondo Piko et ça la pasi lelo chef Piko komi Kondo ezwela ki ondenge nini pe et komela ki ondenge nini na matoi. Ouais, merci vraiment eza pasi la facilité pour perdre moto pour passer une jeunesse ensemble. Voilà. Et puis bapi ko baza bato ngana bango to koli pena vraiment ensemble 22 ans déjà ngo to sali pena phénomène esobe voilà to bandi ko kola to bandi ko luka vie ensemble mbongo pe ba simba mbongo ezaka boy to komi ko linga pe ensemble to boti pe bana ensemble donc eza facilité et puis jour banda malaise je crois ezaki na répétition OK yaki mardi mon rep to zaki ngabuna yaki retard po mbala menga me avant voilà to comment na yebsinga bon micho nazo kota rep yoza merci na ozamo retard parce que ba démarche moko voilà comme appelle na komi ko kota na kota ko pesa pause bon ba loko apesa na rep na mona iti tant apesa pause après nga pe na se changer là tibila ma répétition
na eluka shi libanda pona mela nde après ba ebe nga chef azo benga okuna na kati sabi azo ka pa malaise bani nde la komi na tuni nini abina oka pasi awa malaise bani ni mais fona kota toilette nde abo sala kota sali toilette na tuni ependeni ngai besutaki biso basamba ba Peter Jean-Pierre bamosa presque ka bato belé ya groupe ba misu balé na bango pe liboso ba olé na bango akine normal habite en tout cas après toilette habite na yoka bien te fona ke l'hôpital to tule ça kine mo ya kinango lokwa kina voiture nete to tie na motuka ya mukwata voilà beaucoup mal hôpital ngambo wana loza pene ba bete mo to ngwa zo ka bien te akoma epe wana après RP silinga mna tseo digere tant RP sili to comme na hôpital to solbe to seki na salle ba comédie pona la salle c'est moi ba ja yo ka bien a seki pe na moi sne to seki na tumboli bango na elongwa ba 18h tant na longwe na bengi bango pe ba 20h ba na parler ba zonga na bango parler pe normal après 3 jours de bisanga ba ki hôpital mo ba traiter ya quartier pene ba tandi au traité après 3 jours John on peut docteur amoni ça ne va pas na transférer bango na Saint-Joseph. Après les mercredis, bah ben biso puis quoi koufi donc belle maladie moi vite faire donc c'est le cas juste une semaine puis quoi tiki biso passe ça. Voilà passe ça on écouter la ki wapi là la qui déjà pour balobi akufa ki mercredi à le 27 vers 18h comme mercredi tu as un tournage na si so DJ tournage ici ba participer ba terre tout tika ngai directeur Yves Omé Jean-Pierre to va na biso de ba benga Omé na appel moko e coach pour pas ba hôpital to mon chef na no ba côté na morgue chef na so côté na morgue ni toto so na moi sine siko nde na bise za calme na benga so na numéro na zui bo fane da ko confirmer biso que Pico aza susté ba côté na morgue donc il a qui passe il a qui facilité voilà ya yoka sango wana ti lilo même au moins que pour damer à petit pénis à la pour passer. Ezaki vraiment malade nini oyo ememi chef Pico na liwa. Ouais ben si vous avez qui tension et matin qui va secret de ba docteur ba traitant selon ne va expliquer secret matin makasi et puis à la qui na tension de mimieti na liwa ba après ba ko expliquer biso tant on va passer na tema on ba ta ki biso ba mai moko bon. Après ça docteur te ba expliquer biso na bon frère docteur ebisi ke ba mai mo ebota la mité ma so fa ba pomper bilo mo abongo na eloko esimbarité mo pesi pe manzambe mona ka ke pe mané na passion azoyoka et président l'a dit sobe sangwangwe komela ki ndenge nini ye ko na mboka bapaya wa ya kendaki kutu voyage ngo mobembo akinaki le samedi ya semaine wana atika biso tout calme ayebeka ke puis quoi ça sera vraiment malaise à côté hôpital ba soli pe avant que tout ne soit calme après tant que ça m'a eu facilité nga kuta on a bengi na vidéo ya vandi au lela pour comme on a déjà pique o ya beaucoup le biso to ba to vivre na maboko to ba no futi na maboko na et puis so kazate groupe etika la ye chef a groupe nga chef a discipline et puis to simba ngo na absence le ko anet ya za mais siko ko bungsa muta bongo za maele makasi za facilité. Voilà. Et ça facilité na rozonga na ngambu ya régie Esther Mwanza Elohim bazaliwana ba balancer biso message oyo ya président l'a dit Sobé de Prix Paris oyo apesa ki a présenter ki ba sincère condoléances na ye na famille artistique mobimba pe na famille Lisboy pe na famille biologique ya chef Pico Maindombe oyo awutaki kotika biso. Voilà, merci beaucoup en image. na pesi mbote na bandeko nyonso bazolanda ngai na vidéo oyo izangai la dit Sobé artiste et comédien président fondateur ya groupe Lisboy Fondation voilà bandeko soko bomona na leki na vidéo oyo akanisa ezapona sango oyo choqué biso nyonso to ba congolais nyonso koyoka sangwa pasi oizwi biso nakati mboka ko bungsa muninga na biso artiste munene nakati mboka monsieur Doué Papi oyo toyibaki na kombo ya Pico tobango na Pico Maindombe et c'est Google auta kotika biso depuis
mercredi le 27 novembre. Ngai na mobembo na simananga sangwa mawa le koi pamba te moni liwa eza nzela biso nyonso ngo tozala pasi na liki na vidéo oyo d'abord mpona kopresente bacondoléance na ngai na famille biologique ya ndeko na biso Piko Mai Ndombe atiki biso ainsi que mama atiki bana tout ça pasi wana surtout famille biologique aza plus choqué kobungisa ndeko akomi mobali munene ndengo wana et puis biso pe bandeko na ye ya Alice Boy Fondation oyo tokoki koloba depuis 2003 résidence ya Alice Boy Fondation ti lelo tokomi na 2024 tozokende 2025 donc existence ya Alice Boy Fondation toza déjà na ba 21 ans tozokende 22 ans donc c'est à dire to passer vie na biso donc jeunesse na biso tout ensemble lelo ndeko atiki biso en tout cas nous présenter ba condoléances na ngai na couple Alice Boy Fondation na ba terme surtout et puis na ba artiste nion surtout ya mboka et puis na ba fanatique na biso o balingaka biso na nzela masana to salaka vraiment eloko na ko koloba o to bungisi ndeko Piko Mai Ndombe aza moko ya ba généraux donc aza vraiment général munene o biso to bungisi wasali misala malamu mingi na kati ya groupe na biso Alice Boy Fondation au pays bolandaka biso na chaîne na biso Antenne A donc yé azalaki chef du groupe donc ça dit na koloba prenga donc voilà misala mingi yindi abandai kolandela yango na voyage ata nyonso groupe etikala na maboko na ye azo diriger baninga asali penza mingi lelo nga na voyage parce que musala ndi benga inga koto yo na sima baleki ndeko Piko atiki biso akili vraiment bandeko na oloba po na programme totikala branché na ba réseaux sociaux et puis na Antenne A tokoyeba toujours ba programme ndenge nini parce qu'il y a ndeko na biso ekoleka en tout cas bandeko na ozongela susu pour présenter ba condoléances na ngai na famille biologique ya ndeko na biso Doueme Piko Mai Ndombe et puis bandeko ya Alice Boy Fondation bozala toujours makasi bozala ini toujours ndena zo senga toujours et puis bandeko ba artiste nyo surtout ba fanatique na biso balingaka biso na nzela lisano to salaka donc na kolobaka iloko moko ndeko na biso Piko Mai Ndombe na misala nyo surtout oyo asalaki tokotikala kobosa na ete asali ya trop pour na mboka na biso mingi na koyi koloba kaka bravo l'artiste. Merci. Voilà, merci beaucoup Botuko Landa. Message à président l'a dit, le phénomène, le roi du rire Otomoni a vraiment abattu na likama oyo et comme lié au bungisa oyazala qui vraiment très cher, azala qui vraiment après président l'a dit et Sobetoloba vice-président et Yannick Kouba Moufinuku d'Afrique, chef et groupe, voilà. Yannick Kouba Moufinuku d'Afrique a présenté bah, sincère condoléances na groupe Alice Boy. Il y a Willy Moucheni aussi, pourquoi pas aussi il y a Théo Zambo tapé à présenter, Bruno Lubi Kapembon à propre à présenter bah, sincère condoléances. Il y a Théo Zambo tamtalia dollar il a laté, Bruno Lubi bon à propre. Bon à propre et si que Yannick Kouba Moufinuku d'Afrique. Il y a Afrique. Na bango nyonso ba tchabiso maboko likambo tozwi kokufela mutamune na kombo bongo eza pasi po bokunda biye mubino moko voilà donc avec ba médecin wana ba tukwa ba docteur Dekana ba abeige aussi na po esala biso bien voilà ba Johnny Kalombo tout donc vous en poste un soutien vraiment bango tout vraiment ba tosta omemba ba dialogue c'est ba tchabiso pour moni kozala star eza facile so siko komi siko mutu de ali kolo voilà mbongo kokunda muteza cher donc basunga biso ponza me pas osunga très bien surtout boyela bango besengo na kati na mitema boseki saka bango soki komika ya boye en tout cas ba soutenir vraiment artiste na biso balobaka l'artiste ne meurt jamais to kobanda ko mona e na ba œuvre na ye chef Piko atiki bana combien azaki marié
Oui, Azaki marié. La profité n'a pas sa madame Rosette, nos condoléances. Voilà. Ainsi que famille Mobimba ya Pico. Azaki père a 2 enfants. Azaki fille Mokona garçon. Ba programme na ezandenge nini na monti comme na publication moko ba publier au les 7 ba tumsu ba lobby eza moi lombango est-ce que ba programme déjà ya ba obsèque ya chef Pico na obenga chef balantinyo so ba Holanda parce que azaki chef na ngai na pe na ba témoignage ebele pour na chef Pico yango bo comprendre car na obenga ke chef ba programme ezandenge nini pour na ba obsèque na ye programme lelo tozokuta ba comédie toute pas major Bisadi voilà avec président Massoum de Brende, président Lombe, au Bakamba Biso na NTPC. Voilà. Surtout solo li après, donc Nesco na famille car lelo, to solo li lelo car mercredi. Voilà. Mbala moko sta to solo là. Ne ba au na siko communiquer vraiment ya officiel ou à propre. Wana zaika assiste ba tout ba Facebook. Mais communiquer pour na imaginer quand tu vas semaine les on a déjà ba déjà to kende to tika on place na ya suka. Voilà. Chef Pico lelo liwe comment nango lelo ya base comment nango lelo ya liseki mutakufi boza na pasi mais romona nanga mumsusu ba ochola neti boye tolo bana minute yo président Esobe azasali batu ba oleka et lité ya kanda tomoni sorti na ye à propos à tenir à la personne de notre président l'a dit Esobe et zali vraiment il y a le lenge yako sepela nangote liwe comme lo ali seki tondenge nini au moniteur o biso to na pasi paso toza nango toza te wana poto landa muto amoni ke mutana pota juste libango ba mela pota ça ta ya ngona te olanda ga ba fertilité et ça conscience ya muto moniteur ba olela yozo mona ngone net fo beta mbunda sengo aussi kabaninga problème te la vie continue voilà lelo ezubiso ezora batunios est biso tozaolia na Pico tozao melane to ebi Pico très bien to sala ba genius mais na ta to solo no Pico za place biso nyos tozate azomona pete aolo basuti ingo laksa keza ma kamsu na mokili pote yama ezaka non église très bien comme on a déjà obozaki na accueil oko bongwa mbala moko ape ba ke monena nzambe za très bien biso to tika to melengele po lobi pe ko zala intel ko ye pasaki makasa saka semaine mais yo se kabiso bon ça pena na temps ya robeta masoka ba ba sekate po ba lobi pe tout monde arrête okay balobi à chaque fois baloba komone mais to kuna no mo o eza très capital ya moi ba o etikali donc la vie continue. Voilà, la vie continue. Tolela na baeba olela chef Michaud liwa et interpella konini. Liwa tango mona mutu obozaki no utiko loba yango sika sikoyo ke bobande kolia na chef Pico maindombe bobande pe kosala baje bozaki tout le temps parce que balobaka na groupe nde na lisanga ya musala bokuta na mingi. Tout ça tout o bat basala bazape na frère za yaya na ngape na to yeba na ba parents na biso tout ça tout. To soanaka to bongse puis banda batsapi to bano fula ngana na Lisbon na to ngwati OK bambongeza ba o balongwe bake bazongi ba o balongwe ngana eti 22 ans na ba yokate ke biso mba to sai mouvement à chaque fois to sona na mingi pour se ba pesa biso to to ba chef te to zaki à l'aise mais to comment ba chef to comment na charge donc to sala tout comment na ko kende na ye liwa ezeloko pour le belango faut zara nzambe pour place to uti to ebi place to okende to ebité pour place to uti ya musika la place to okende za ba pene pour déjà ba vivre ya ba âge to komango o comprendre déjà que na uti eta usina ba inane na na ba 40 quelque so uti na ba nini na za ba 30 quelque so comme na ba 50 quelque pour déjà so comme na 30 ans na vie ya mutu nyonso 30 années comme ça on doit comprendre oh na dini place ni c'est ça donc ils ont pas liwa mutasala ka nzambe au pesizae mozupe zali. Voilà, bah organisation na bino moko nanu groupe nanu parce que likambu soke kwei ava kotala ba artiste mususu e bandaka nanu na ndaku na lisanga boyoka ni ba organisation na bino nanu bo kendaka kolala kuna pe bo sala ndenge nini chaque jour banda a kenda non na joie tenter on va en parler na comme on parler tant par exemple 2h 3h au bima 6h faut ça va démarche faut ça va famille faut tout organisation déjà côté groupe déjà biso de 5 ba réunion na biso tous aux zélandais mode d'ordre de la famille parce que pour travailler on aime bilo mo bongo
Ada fonctionnaire. Faut kabola déjà liboso za famille boutier et les famille artistique au EPC ko bat ba yebani ba yebuki mais ça théâtre. Après place muso s'engager au théâtre et ça qui que asala nzela muso ayeba place muso ça on aime. Ba so qui déjà compromis na famille. Des biso de to que je score retour ça réunion suka na famille après l'organisation nyonso ebima bango base eza famille so famille balobi te mwana bango bosana so balobi boss ko to sala ngo les dates intel ba biso to mo siko to bana rapide po to ke notika na lili chef pi kwa tiki trou ya makasi makasi bana bada mike et puis abani ko bota na age mikolo wana kotika jaba na mike bongo kotika vevo atikali wana pour mona moi c'est auto bon ça papa abota après pas même une année mobalo balaki atiki donc ils a passé ya osaranati surtout na mona moi sona donc passé mais nzamba simba mutemane na yebike nzambo ya sambela bato pe ba mitema ma bazali ba kutana ba kape nzamba sunga wa bunga ba osa to ba noter et puis ba soutenir patikana bana bien. Voilà, les lois artistes ceux qui akufi au monde na bo kundie na bonheur au monde na ngote et après bana ba artiste bosuka randenge ni na bango parce que tout monde pe ba artiste msusu o batika biso pour ne pas citer les noms tout monde na kaka ke honneur jour o ba okundaye na cinquantenaire et après est-ce que bolandela ka sous famille lege chef pi kwa tiki bana mibale samigra ko sunga ba tuza mutema ya mutu. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, tu vis en Amboka, tu dois en Congo, tu vis vivant. Ceux qui me doivent en témoin, maman, que Moninga Kenda, que les carottes qui la monnaie à l'IP, ils ont mutué. Très bien. So ba no zela ka intel eza passe eza passe pour to ebine ba difficulté do na mboka biso lelo ba mboka na biso ba micho to sali théâtre trop en plus toi na kombo na kombo ebele ko ka peut-être bozuna non. OK. Or esenga kombo za ebele bozui pesa ebele mais biso na Congo eza bongo te eza que les kombo les kina peut-être là aussi OK. Mais au ça skondeni so tesi ko to mo za na charge. Mais mutemo amawa tozana nango na yebi ke boîte na bato mususu bato bele batika bana baza bele yaza pela mutu so akenda osunga akoyo loba na TV te donc ezaka mutema ya mutu so bantu bali hotel to benga mutete so mutu kuni mo to yaka chaque jour na ndimite bato bano yaka chaque jour mutu yemo ne mutema ne ndeko zala deto que nous sommes bon faire ça dans des questions atiki bon faire mon voilà na les calculs atika ji pour nos bénédiction c'est ça. Voilà, c'est ça. Yo moro uturo loba et tikenga ke combo et l'équipe ozwine belé, c'est-à-dire na théâtre beau se retrouver te mais combo ka kande l'équipe belé. Ouais, na théâtre banda avant biso toya, batunyo sa théâtre bando lela. OK. Biso ko to toye lelo ba génération toye, faut pas se pela ba comme ça nzambe po. Toye na esprit moko faut ba mono bien, faut pas na foutre la place bien, faut en avoir voiture. L'esprit penait à Bastar au lac Tchang. Mais pas soutenir sur notre pays, en tout cas, quand on a tilelo, artiste mort dans le bac, bah ça caille toi nae. Artiste mort dans le bac, m'bo que fout à bien. Azate. Ils ont côté musique, ils ont théâtre, ils ont artiste, décorateur, ils ont artiste presque tout. Tolé la kaka. Ils ont kaka, et là comme moi, qu'est-ce qu'on a sur ma bombe, ça mon. N'indimité de Kemba. Biso to sala trop na mboka à chaque fois to kota mbongo na mboko très bien mutaza ba réseaux sociaux ba compagnie belebe so ba ta ba hôtel théâtre lo ngolo stress combien de vie kota na ba chaîne wa en plus ba réseaux sociaux ne futa ka ba doit payer partir na compte na mboka très bien vous comprenez so ba sangsa ba mbongo wana so na ba réseau na ba nini tout na ne to teka ba bio na ba internet to ba noza la boete ya mona à chaque fois artiste no so lo ba azana kombo ebele mais bozui mais pourtant des baloba ke mbongo nyonso ezaka na oka ya ba leader neti bino bona groupe boy na list boy mbongo ezaka na oka ya président la die sobe ouais na yebisa so balobi bongo yebisanga siko président $1000 na contrat moko azana biso 50 yemo fa longwaka 300 700 na biso to tika to kabulanda ndam voilà atanga peso na keno cop ezanga na mission na opese apesi nga 1000 boza bino na botambola na nga temps sous 6 na longola ka ebele ate ya mke na po nga pe na tangisa bana très bien donc vie artiste eza yo moko so ba pesi piste au comprendre ebele baza ba leka na TV piste yango ba pesi ba sa promotion na oye ba comprendre ti dans vie artistique eza pas si ko ba sa artiste comédien musicien
faut oser un peu moto tangichik, faut y ba peu oser sala. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup chef. Yo kasi ba leader na so ba ta mongo makasi. Ba ta mongo makasi. Ba ça ne ba courager. Moto na vie faut la courage. So aujourd'hui $100 o ebo gérant moté. Yo aujourd'hui $100 le loké na ba mo milima sanga papa. Allo biso ba no benga allo vie. Oh, eza moto mususu abonga pe na samba. Na $100 wana ebiki na osala ngo 70 ko pour et fute mati le bipe ko 1000. Via moto pour réussir ça moto na so comprendre que na mboka biso ko to lela ba soutenir biso te mais na ke personne ba pesa 1000 balles. Faut na 1000 wana damete. Faut luka maele ni na ko sala 1000 o pe comme ça na poids ya komona. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup chef Michaud et l'organisation ya artiste parce que à NTPC to yebi ke zalaka wana pona ba artiste ko soutenir ba artiste donc otskolo ba ke boza na réunion lelo na pas major zolo ba artiste nyonso NTPC pesa impliqué dedans eza akati. Ouais, bison tous les comédiens Congo, zana président sur Masumu de Burundi. Tous les comédiens Congo na ba bazana ba Lubumbashi biso tozalakata NTPC. Voilà. Toso mutakufi déjà o ayebani bolo ko apiko. Papa Masuma akita mata la mkabi. Oh moko na nga longwe. O yende mutajera tous les comédiens Congo. C'est ça ya mo lelo tozala réunion to kutana. To bongisa to bongisa bogaza so batatete basalaka. Na okupe zo sa to sanksi maela après to ke solo la famille. Voilà. Et botant lelo ba olobaki belle vie kandina silande bato ba koki kokunda chef Piko. Balobi bongo y en a bi balobi balobake chaque jour et ça problème te baza ba serro ceux qui nzambe d'ailleurs ça ça mutema ke alinga ya contribuer na cotisation et ça mutema ya mutu voilà et ça mutema ya mutu ceux qui bat balobi bongo que parce que d'habitude so basala ngo na yo qui peut pas non lobby mais na bi ke na mutema na bango biso tout ne tout ça to kufeli to na kata NTPC et la sila et la belle vie ba pechanga tout kirina bango baba maso biso tout ozaka na kachwa. Voilà. Donc ce que mutalinga sunga batika teke bat comme ça muto salsa ne batu otuka e po ya salsa. Batika bat basunga bat ba ko sunga. Voilà. Abi ke mutu belvi a cause par exemple nga mutema mama nga ba message ba micho ba opesa nako ki sunga moi sinaye. Gloire à Dieu. Si la kolo ba nako sala boy tant susu na groupe gloire à Dieu. Et tel a koloba yo sudia ta salabu. Autant mususu masa biso gesho. Mutra muteza mutema na e. Micho pe la compter na ndinga vanda abi puis ko to mele 22 ensemble na Lisbonne. Na ko sani po na ngane na bozuna za na ngona ko sota na groupe bon ngai po na piko. Et surtout bolo kwa pété. Eza mutema ya mutu. Eza raté que ba congolais le to comme ça ba tout. Yo lo koza bureau ya mutu. O comme ça mutu lo kwa yo mutu za kata mutema. Voilà. Mais babi tangu ba oloba bon eza kwa ba kitya président Isobe président l'a dit que si la belle vie de bato ba okundae na bato ba oloba na ba komba bato ba otanga ba wanga ba c'est ba kitya Isobe biso ba kitya Isobe eza ba fertilité wana eza ba makambo moko oya bato nga ba internet poza bato baza ba parvenir ko ayeba na fa finga mutu na téléphone fa finga mutu na TV yi ba mo ayeba ole silango bana yamo bana ba ba classe ba oza maele te ba biso to yebi ke passion nga bulo na ngeza théâtre na beta makolo na tika mbongo na parler na biso nga père na nga architecte munene na tika la na beta makolo ba 3 ans mona mbidza moi ki na anjili makolo ya 3 ans pour théâtre za bulo na nga voilà o esalanga lelo na misho amboka nyonso na tambola na yebali pona théâtre eza bulo nanga mais eza bulo te na yana ndo eza bato o cha o nana ndo finga tu wana eza bulo te wala eza bato o ba impoli mutu bakoma na ba succès. OK, c'est ça. Voilà ba impoli bakomande na ba succès ba kama wala le peno la mutu ba mutu ba yefinga mama ya mutu ba pe na ndia ba beleli donc Moussane et moi la fafinga ba paraba tu peux imaginer ça la mukile comme na ba parvenir tous na monde a OK na monde a mtalali ne kala muki grandeur ya président Soba leki na ka banzo dénigrer abandi ko finga oyo ndongo voilà vie eza idéologie très bien biso to yeba ata to yekola bah c'est OK faut un style na jouer normal la boule na maïle na tag na chico classe de théâtre faut un peu na chic. Très bien. Mais il faut na tengama. Na bel somo mo na personnage mo ya bata kuiti. Et ça là o esalanga.
Kobi mes attaches jour sur la téléphone à mon petit frère mon Asaki. Asaki Gina. Alors lui dit moi mon nene. Ah bah bela Asaki d'accord spectacle mon ba foutu pas Asaki caché. Voilà la sera ba Gina. Au monique mutuka idéologie. Oyo ba no finga ba to boko là-bas non ba injure na benjure. Voilà, ils ont bien été tous les larats na baeba olela lelo kweli lisanga boyokani Lisboy Fondation lobi pe kune ko kwea mbila etelaka partout liweza lokola mbila etelaka partout ba témoignage nini oyo vraiment ozana ngopona chef Pico oyo bo vivre na ye depuis 22 ans kozala musala moko komona na peut-être tant sou bande connaître famille ba mona na rata na semaine te sou na moite mais bino bozaki komona na presque na semaine ata 2 jours bande komona na durant 22 ans botikala kolongwa te na ebiki ozana ba témoignage moko ya ebele na Pico za pena 22 ans témoignage voilà là ba 22 ans témoignage ya ebele po Pico azaki na muta catholique biso toleka ba catholique na Pico azaki pena muta catholique makasi et puis Pico la te ya bato même na repso a temeli bosso ba biso la o église to azaki ko na hote ya po vie na même na ba quartier ba ko ba 14 ans ba groupe ka voilà ala mi ko sangisa bato et puis soto discuter na ngala za ka na mukuse mais hier soto discuter na ngala ko sali na PC ben ennemi mo temps ya ba 3 jours 4 jours hier d'ailleurs soto discuter ici mais au moins on sala tout so ngala solo na été et ayo ka bien ti photo loba moi na ce sont na boudé atana boudé bongo za ataka mission na mbula na mukolo a boudé nga a okende lobe o ya susu au bouda no nga mena ya na très bien vie za boye en fait azana komiki tisa oui azaki oyo kanga trop à chaque fois to koza chef a groupe eza li panango ba tevi na groupe amene loko a Lisboy Fondation ko DJ ba artiste eza li panango ba te mais azaki ba mbeba mususu soki ngo yindela so na benge na chombo papa benga phénomène bete awa ngana to solane mais na timbisie sa presse kutaye solane awa kitsa mutema awa sala ngo apeta zo temsa nga bunga ka piso keke na ye pa mo ya mo bo so ba azaki mo ngai mo lokumu aza bato nga ko bokonzi te mabotamaki na bokonzi banda catholique alinga pe bokonzi to so ngo kitsa bokonzi na ye wana aza nyonga alors moi on a récupéré tout ça là bosa moi yoking merci pena bosa moi so atemi boso na yo quand même mission so benga ba témoignage ça pena 22 ans témoignage ya bien zali mutazanga mabete o a bien leki makasi azao me na kana na bato te azaki côté ya bato trop voilà c'est ça azaki côté ya bato mokili lo barakaka est-ce que chef Pico azaki na likamoko na kati na groupe pour le lope baromi koloba o ezakama parce que ceux qui artiste a koufi et comme akaka o balieye o boye o poisson boye Pico za likam na groupe net likam et puis quand dans le chef à groupe voilà chef à groupe siko nyoso yo solo za likam ya nini net nini na azana ngo sele lelo po Pico nde preza obenge Pico so directeur na tate ke na compagnie ozwambongo ke na compagnie ozwambongo ozui comme la zui boye ça va c'est la liste à foot à battre à ça les listes oh peut y avoir maximum va peut ça rabiso oui ça rabiso moi bien à ça les listes pose abi longolo ya yo oyo longolo ya benga ba chef ba mission zo ya yo oyo ko tika la kena ba terre to vana na ba apesi alors tika la ko za na problème te très bien puis quoi beli une semaine abane ba malaise na répétition à cause hôpital à Biki à vendre alien na pas peu 3 jours 4 jours zongi sous ba kineni ba hôpital na nenga tikbiso alaki na ni problème na alors na problème nini puis ko kata groupe na mais puis ko ya na contrat ya munene ya contrat munene o yem ta signer na ngo motivap tu peux imaginer ya yé nta sa signer copé wana ayaka yo kasi ko azolia kuna ezaki ya malgré bazo pesa biso ya biso et le ko ngapi na kozwa cop mon eli presse ko dans une cop au mais le ko la entreprise est un phénomène c'est signatif de la presse en dima mais yeta ngani na cop o kitomata o lera 10% azaki na problème mokote ni na batu ni na groupe article soit na mutu te ko badiso akata parler zanga te ke o babatu basale nana otukala opiko nani chef à groupe chef à discipline chef à répétition chef à production samba script Peter nani pardon Jean-Pi. Donc biso toi dans la correction moko quartier.
c'est quoi yebi to discuter ta ke mi ba to bando discuter mais puis ko yaki na ni problème ya bato a soni pena mutu te akeika nzela ni pour nzamba bengi. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup chef Michaud, et na ligne vraiment ta la caméra au salambela parce que likambo o ekwei balobi feti bato ba yeba nombre ya ba invité mais liwa ba tinda ka ba invitation te bato bayaka parce que balobi liwa eleki na feti na dépense au salambela na ba sponsor na bino banso o nyonso lingi kolela na lisbo ya lisanga boyokani. Voilà. Ouais, en tout cas, merci. Nata, si tu as biso to la passe. Passe to za lango, eza passe makasi. Et ça la biso bien, bacha biso poa. Voilà. Les lo fa la biso to liane akei. Lobipe biso to okende. To comprendre que mukileze ya biso te to tambola bien. Très bien. Na yebi ke bato bele ba linga soutenir bato bazali. Et ça la biso pe bien to mona ba artiste comme sika bazola la kuna mutoto na matete mutoto 27C eza parler na pesa za foot la en tout cas matanga na pour le moment zo les kawana moi tour wana ça be ba ko santé que kuna désordre des années te ba lo ba kuna ba kuluna ba bibi sont très bien et puis ba bibi kwa za ki gentil toujours kota bien to bima bien eza na mutoto 27C so comme na mutoto tout cas na lo ko pesa puis kwa za foot la ba relaxa bo cha biso poa ya te ozambo ta boza na botika biso te docteur Dekana venanga Jano Binanu na bosante Johnny Kalombo baza na basoutenir batu to som même Maleka Diallo c'est avec Diallo c'est un groupe na yango puis comme t'as que ba montage yango lo kata mabanga batu nyonso te yende chef wango o akufi en tout cas bino tout bosala tout bosunga biso ba Elimbaya batu bazé bele balinga Lisi Boy ba Junior Mawaku bino tout soutenir biso ba compagnie nyonso bolinga Lisi Boy fondation pendant 22 ans to bano sepel sabino bocha biso poa so programme bimi bosunga biso o amutema mama pe bazara ba numéro la biso ele kaka bobengi et ça to pesa pe numéro ouais problème te numéro na ngeza 89 91 68 799 89 91 68 799 wana eza pena nde numéro ya biso so bengi toujours travailler pena toza pena bloc to eza so bengi kana posa na kuta na bino kuta na ngamo te toza na directeur Iva Mala to che o mekese na mukota bazana ba rosi mambongo toujours travailler na Jean-Pierre Samba do biso tout pena ba Peter toujours travailler ensemble bocha biso po. Voilà, merci beaucoup Lisanga Boyokani, Lisboy en sigle, botia vraiment poids, balobi président l'a dit Sobe Azaraya Moutounionso, Poya Seki Sara Moutounionso, Azara vraiment bien, Oli Kambwe Kwelier, en tout cas, tout porte main forte, tous anaï ensemble. Chef Michoto, comme on l'a vu déjà dans Souka, le loba comédien, tout artiste, tout na mokili, mawa ici là bas, tout na mitema, et tout monde a matanga ndenge zalara, moussa roya ne matanga ko créer ba problème, moussa roya ba compte à rendre na bango chef puis quoi zaki mutu ya kimia, et okoiko lobanini ndenge moi désordre na bino ba artiste zalara na ba matanga. Au moins la société où toza ba catégorie ba tout. Très bien. Eza bato ba éduquer bango ba kanga éducation bien la famille na eza musu ba éduquer makanga na été. Voilà. Basa bele poste ko no ka botika ya passe. Donc to lingi désordre té. Ba oboyo karaté biso to yebi ke boboya na éducation banda na ba famille. En tout cas tolela. O akufi wana azaki ko paiement net yo. Ala ko démarrer voiture ake musala zongi. Voilà. Les lois qu'on démarre sur voiture. Alors là, tapé aussi ma bien, elle a dit soulier bien accueilli. Et là, on l'a tant soucié. Donc, yo peut nous on l'a ta robe non bien, on l'a ta soulier bien, spatola bien. Au tikali, en tout cas, ils appellent ça licho, ils appellent ça ma. Ils appellent ça moutou tout né dans tout le bas, moutou fois théama. Très bien. Tout y a tout la pique on a kimia, akunda mana kimia, biso au tikali. Tout tambola peut bien pour lobby pesa mkola moutou moussous. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, chef Michaud et Tozaki Wana, en tout cas au parleur. Tozali toujours Wana, information nyonso Borolanda yango na etando Ike na bino, restez branchés, connectés et un grand merci à mon DG Moukendi et Gershon ainsi qu'à mon DG
Rico Lufungula Kokoriko et merci aussi à Esther Mwanza Oyazaki Simayabilili na Elohim Ngelesi et tous les rara na baeba lela voilà PDG Georges Batwa yépi aza parmi bato ba soutenir Alice Boy Makasi voilà merci PDG Georges Batwa na makambo sala nzambe osunga yokotika biso te no bandena biso bandeli okoma ina tangite banana vandaka yépi na fazo ba remercier mapo ve Georges aza ve moko malamu ve en tout cas tout ce peut la axe sala déjà merci voilà et surtout et quoi mikolo ya ba fêtière et pesi pasi bana en tout cas et tozela kaka programme oyo borotia poto yebisa bayi oyo ba fan pe ya chef Piko oyo nyonso bazaki ko sepela na ye parce que tant na baki na royamba chef Micho balobi toza na posa ya programme oyo ba koya vraiment ebele donc si je dis à lobby na tongo programme mutunya so amona na Facebook amona na ba petit to ça appelle ba TikTok na ba Micho bilo ba joyeux c'est bon voilà. Merci beaucoup Lilo Balisu Sezali poto comme il a dit dans ce cas. Je vais soutenir la lobby trop banda puis comme fait calonner na lobby. Donc ndaka vendre côté papier au côté papier ya souke zaka ke bacha biso po. Voilà, bacha bino po. Merci beaucoup là c'était Samikra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise. Merci aussi à mon avocat de sur maître Christian Bassansi ya ibsangala za na raison na ngai akosambela nga kitoko et merci aussi à mon docteur Dieu merci beaucoup le papa na presse Arthur à l'assistance aussi de Pamela Matondo pourquoi pas aussi Isaac Kande et Pasi Ezali Tolela parce que chef Piko azalaki lokola ngai lokola yo oyo lelo ba projet na peut-être azalaki nango décembre janvier ya kosala boye et katani na nzela lobi ezalaka ya nzambe ezalaka ya biso te yo ozo seka yo ozo critiquer yeba ke chef Piko azalaki moto lokola yo kotuka ebembe te yaka kolela ndenge to kolela lokola biso banson oyebi ke lobi yo pe okotika la éternellement te et merci beaucoup. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Haut-Parleur TV et Bogota la Bisopé na Bluesat, Bogota la Bisopé na TNT. Awa ba information ezalaka ya sûr parce que l'actualité nous oblige à faire des analyses. Merci beaucoup. Bye. Yo! Ndeko ya Congo! Yo mutu balio bambongo! Pona koluka kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto tope oteka bandaku pote bana na yo bakende kotanga na mikili ya poto kasi balia bambongo tala occasion oyo fondation Haut-Parleur epesi yo pona kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto yango yo lokola na mboka ya Tunisie oza mobimba bakomisi mwana na ba université ya kuna nyonso kitoko Chypre Canada États-Unis, oza mobimba, ya Schengen, ya Dubai, awa, nyonso ezali, na fondation Haut-Parleur, bazo sunga batu makasi. Adresse ezaka katse moko, na avenue Kassavubu, numéro 51 à l'enceinte du bâtiment Carrefour de Jeunes. Tope obengi bango na ba numéro ya téléphone oyo, plus 243 82 1 006 172. Topé na plus 243 85 21.